La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Semaine aussi, quand il faut que la tête fort. Faiblesse na eux ali comme ça au point fort. On a vraiment au Marcy a supporté il faut que tout quand na boye tout quand na boye que bongo ba yebi ko bongo te ba yebi kete ba yebi ko ke Maxi ko supporter te ba yebi ke Maxi a comment na ba limite kare wana a obimate a oyate moni kamboyele kana ba yebi ke na oyate malgré de na lobby boy na fingi mutu test na likambo âge est-ce que âge non fingi ata ba te na bina âge ateni imbécile na bina ngeloto voilà ana 20 ans kokola eza ngolo ya bato mosusu bakufi na ba 25 ans bakufi na ba 20 ans bakufi na ba 30 ans mais ntango neti nga na moni mwa 31 ans nanga nake mwa 32 ans tena nga yesa bato na mukoma wasomba na sanga yo mukolo ngo kumisa na 31 ans ke 32 ans mukoma kasi no moni nga pour na génération mutu kwa ko 80 te komi pasi si vraiment moi 31 ans na mukolo makasi yebi tenga na otuna bali wo na 50 ans ça bali wo problème elongi na yo mpe ezolakisa me pake oza na 50 ans menani bango bilongi na bango bango bato baza na age ya mike me bilongi ya kokola balongola bango bilamba total bango wana baci kodistraire yo mama kokola eza ngolu kokola eza avantage eza chance eza ngolu oyo nzambe apesa na mutu nyonso te eka ya bote mi mama na akufi bato mosusu akosi 5 ans mama na akufi bato mosusu bana osanti ke amoni 15 te bakamati tokobotama na bango tokola na bango misu toza na bango te bamosusu bakona bakizengi bamosusu bakona maboma mokili ya mabonapesa etémoignage mo nana camarade nango tozokenda ne groupe car camarade nanga ya mwana moke bomwana tozali malongi tokula nzela moko toza confonction nzela motoke groupe car lelo akoma liboma na aso na fandi so batinga foto nina fandi na lelaka non pon toyaka âge mort mais différence ya bamois ye aza na mars nga aza na novembre okompone nalelaka akoma liboma aboti te eloko te akoma liboma kokoma liboma wana akoma liboma na age ata akoma liboma kuna na boti te ponga boti 19 ans akoma liboma avant na bota na 2 ans parce que ya kwa akoma liboma na 17 ans aboti te eloko monte so akoma liboma ya 17 ans na 31 ans na yebi liboma na omatute nga penza bandeko bien aimé na vya ostenga bino na bolingo nzambe bolata kimia ngai naza lisu na bafani te ngai nakoma na baamp obana nzambe azotala mpe azozela nakati okutema mafani akoya kolingo ka meme fani ana kolia oseseti fani aza capable meme ya kotrahir mutu po alingaka naza na bafani te me naza na baamp oyo nzambe bavandi baozelanga na bandeli koyebisa bino so na beti bino libaku bolimbisa boyoki na ngai bafani dabenga mo bafani ezobengaka boyoki na ngai baam ndenge bayeba bina ngai balobana ngai mama tosepeli te mama komata te mama koya te baopuse ngai te na ya bazopekisa nga tokomi na 2 catégories de personnes différentes bao yanga baolinga te na ya oswana bao yanga baolinga te na ya ofinga bao yanga baolinga te po bayebi balina batela kota bonzambe po bayebi importance na ngai na misu na bango epe pa na bango na mati Dora
bafana lelo bakoma mona akumisa yo azosala nyonso tu me nzoka ye wana ka mutu mabe sese mama garde bandi na yo eza malamu yo osenga na nzambe atindelo bato abie parce que na génération oyo bavisage eza kotrompe biso omone pena mutuma surtout maloba vanda na yo mama vanda na yo vraiment ezala grand plus que tout oyo ayebi na betisaki ye libaku alimbisanga naza vraiment na posa makambo te bolimbisanga defi bopesi ngai nyonso to bopesi nga boganye nga na poli nga na ndimike na poli yo na pourquoi na TikTok on tozala babiloko bafani eza game te eza elo moso bakanga ngo esili ngai buja na poli bon merci bafani banani on a TikTok masa artiste comédien c'est fani en TikTok masa ça d'être TV ya CD mali na biso nde na vandi awa omoni toso la vérité bato mosusu na vi batango bazwa bondoki te poso bopesi kindoki mboka bombebe bebi meme na bamboka ezalaki banome chef couture batalaka motema na oyebi poso bosalere chef grandeur d'esprit mboka bombebe biso aza motema beba bandi kolia bana bandi kosakrifie bato na mboka baoluka oyo aza na motema bolingo ya monene ya kosangiya kobomba bato baka n'importe qui te mo ndeti nga baora nazala nango so na bina kota via barando nakota bavia mabe tala na omema bato ebele na persécution mama kosala no bongo te rando ekomi bazokoalevaka bato génération mobimba ekei bocomprendre na sens na olobelaka ora na kosala bongo te mpo baranda tiktok bato bazokatala bapota bato balinga babimisa nyamwa mabe aza kati na nga so na bina déclenche yango kola otunda nga jour de la fin abanga napesaki yo ora te mpo bebisa yango napesaki yo mpo bebisa bana napesaki yo mpo benda bana na nzambe baya kote na ngai eno bakende l'autre côté bo imagine ka so to bitokende epai tozonga epai bana to bani makambo likamia malonga déjà onga na lobi oyo epelisa moto nyonso balive bo yebisa ngana ezani oya monga a comprendre nga te moto to la vérité est na makambo oyo baba na internet bato balobaka ya mabe po epelisa bamoto nini yango malonga onga na lobi epelisi ora kaka ora nazaki chocolat yeba sailinga live yeba na moyo kutukale lutaba sa live lobi na lala na nga pongie nzambeka ya bible que l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui le craignent ma combien conserve ti ba sa balenga la lobi c'est 20h nazalaki ya kolala bien aimé naliaki kudna oliate na nzana nga na fatiga musala na lali kabelo que l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui le craignent nzambe nda bata bina robata la pongi na yo pour modèle ba live ezosala malobi so zaki masasi to minduki ponga na lali jusqu'à 23 ans so saka kombo na nga na biso bato ndisi 3 millions de personnes 4 mais bo betanga minduki nga na za ya kolala pongi boyebi so zaki spirituellement so que zaki physiquement la diva lobi merci bloqué masoko wana azosinele live la diva yepoza kambe waka dem malube ye masoko ba bloqué kele ba yeli sulelo abi teni oyo masoko message wana yero kaka ya kilobi soki André soki na yeyo abi bloqué masoko wana azosinele live na la diva mtalobi yango la diva bota tapoter kasi bota tapoter pour le pas ça bon blender on a raison bota tapoter kasi bilo on a c'est bota ba modérateur no ba bloqué tala modérateur na bloqué na Renate bon so ça va Renate lo ba ya siko yo mama wetu obishi ngala tuli ba ba ya ka otuna nga age na oponga na ya na yo ana 20 ans ko sabendeza kabisa bo biso to 46 ans to kabila banai po biso daza ba 46 ans ozo siso mama age peli moto wa Gamba ajo ya reto zango oya ana 20 ans que 21 batika eko age ne yango wana opesa vrai age ne yango wana quand ba kuda opesa maxi 50 maxi so comme na 50 biso to koma na age ni na pesa maxi 50 Zambe ya Renate na biso lo ba sasio butu mobimba ya na ki olala nga bibusha pa koma osambela yo na za ya kolala nazo kufa na yebi te na okele mobali na nga mawala lita zotaka
biloko wana ozala wana oningisa mna internet okanga mpenza yango bango mpo basentir te tokoma ya Akomi osambela. nzambestotika eza na moya eya na importance te ma chérie mpo moto bino age na ye bozoboya age ne yango wana baleli yango wana ye po bobe likola agi lobi na okaka okanga azoloba biso toyebi age abouge yango wana topesa age ne vrai yango wana totambola na ye sisi otambola na nga kuta bima mokolo epa nga moto apesa age ne vrai bino boboya age na ye siko bopesa ba 46 ans ye ba 47 ans ye ba 44 ans e mama mia pardon yaya te kasi bonzambe mememaki mokolo te mokolo egala sagesse ipeno te yaya moto soso ochange na yo koya okota no batiktok eza biloko badistraction so olandi no yango se distra na yo nayebisa oyo opesa basoka sigel babandi nefa na se awa 49 et demi 50 et demi siècle te bato oyebi ese valeur ya 50 ans 50 et demi siècle banda lelo bongo nobenganga ma maxi naningi so bajete obenganga na kombo nanga te maxi bengaka ya maxi bonowe la grande sœur propre mal si bamonaka yango komaki mbokila wana monene wana seke ngeza 60 ans mama yo kutu oza noyebi na bavanda ayebi na bakamarade nanga ayebi na bagénération bakama ayebi ba age na biso tozalaki biso sotokoki ayebi aoloba oyo emeconnecte na bien moni bato baloba mingi tokoya bavictime mpo anini biso bana oyo tolinga koyeba mingi na vie neti moni nga ngoyeba mabene yango ayebaka mingi memedevakiso bakoya bavictime moko ndima te ayebaki mingi biso bisakomai kogere biso lokola mwa esprit te yele biso makambo shibidano olobaka na yo shibidano balingi koyeba mingi wamwana moke ezongaka sima omoni yango lelo eza ye moko te marsa akufane kaka victime na biso baoyo biso toza na kati koyeba mingi ata bakolegi te baofingana baoloba wana bayebi ya jean marci normal eya naoka matalana bayebi otalisa vie bebe so olingi mobali bakenda nde boye ne boye soki moto ngo otalisa vie amoko na yo so yo aleki na age neme so olingi otalisa vie mpesi tokoma mikolo yango wana ti ozwi kaka ya na ngai tika kaka buja mwana 46 kitoko bebe ndima na o bavotele 49 na se awa mama komana kosambela tika na osoko lelo fungola minduki awa tika toyo matala bapane barenate kanga nanu nango mokata mbali nanga kuna posala nga aosilika deja papa limbita Allô, Maxi. Oui, parce que je vois dans le même numéro, non. Donc, oui, que premier jour, tant au bandai live. Dans la qui on attend au Luka, moi, il bat comme tomate quitté. Mais oui, tu es comme un na kamwe. Non, dit matin, n'est comme boy. Parce que oui, que tu n'as lundi en haut. Nabi, mais nazala, il y a ma kamwe, zaki bon moté. Au bandai, oui, tu n'as eu comme on a battu un sous, on a moni maman, on va faire la émission. C'est ce que papa ça va conseil ninga osukolo na mais congolais bi que tu comprends na makambo à l'envers hein franchement tu comprends na makambo tu na compréhension na yi bonjour en autant au bando regretter pena moté mais ça lui passe olobi ngaku na olukata na bakisa mwana moko soki avandaki na ye vraiment muso to ko loba bongo zeki banino oloba vraiment na souci nyonso mais ne baluki kozo se moquer na ye il fallait pas qu'il ne kobota il fallait pas na ninge komi bwinga na okamwa. Oui, Maxi, il a un peu de kaka yoza osbovandi pana karo biso kutuna yoza toza ndeo ni na théâtre mais yo vandi na ye bosali sika mo boza famille alo kwa ndeko no tika no tana bakundi etaza na se zwa chemin au direction on nzambe au moins chaque fois tant yo loba makambo so lobi likambo o remaka ngote à chaque fois loba likambo so makambo kwei obimaka na problème makambo yaka ka to lobi na ninga mabete attendez to matanga jani kuna sale oyeba atako so lobi kara bukebwe yeba ke loko so komi na vision ba to nyonso te biso nyonso ne ka matini so mokito ko prêcher parole de Dieu tout ça nzamba zana ba oyo ya poni ya bengi to tele for ya ko ils a pas si mais ne comme il venga en compagnie mais bateau baza kat na bonzambe ba oyeba ke
eza parce que nzambe aobenda yo kote mosusu mpe baobenda ozonga nsima tika ngo biso oyo toyebi onga na mokolo na yo biso oyo toyebi yo toyebi elongo takutu ngai yo oyebi balini ti oyebi bana nde baza kola me so moto atali nga bandima koteke babana na nga me na mokolo na yo kolanda no te ata nde babi osukolo elo mikusa eza mpona banino barégime no esali ntango osala régime eza normal esala changement elongi moza mokolo te kolanda no te talaka nzela yesu nzela nzambe abengi yo wana biso tosala efo yo omona nga su libanda boye bamilie toza tozongi nsima mpo toluka kaka baobendo boye kende liboso yo moko oyebi kaka monde na bino wana à chaque fois olobaka makambo donc ti ndenge ekomi mwa koloba kutu ya tokotaka balive okende koexplike aloba ebongo te ebaluki ekomi mabe boye tika mobali no mpo azala na pembeni obandi osala une petite famille na yo continue kaka na se ya nzambe eloba ya nzambe atondi so vraiment na ebele ape so mpena sagesse intelligence amikitisa omoni balive aboye nde tokotaka tosunganaka na nzela parole toza na badistraction ezanga ntina diable azokota odétruire bafamille mama tokomaka lokola bizengi mo boye ngai nakomosana na bainsomnie okota live nakomosana me naokolala bien te naolinganaki ezwa traitement naolala bien te bainsomnie okoti buzoba ya bavie ya bato babando banda vie ya bato banda babandi babimisa bamama bapapa tozokende wapi Maxi kende na cheme nga ta naomona boye naomona ngo bien kende na cheme kolanda te biso toyebi yo nga na mokolo no kolanda te yo zwa cheme ya nzambe aolakiso yo yebi mondo ala nde eza oyo kokota na singa ozozonga nsima mosu eza kosola na privé ozonga nsima kende liboso ata na poto mpona bato ebele nzambe abengi bango te tema lokute komi bato baza kaka na posa kotika na bafitilité bato baza na posa ya koavance te bana nde bavie ya bana ezobeba mama tokoti na distraction mambima kobanda nino oyo nino kokota na balive ye kutazongisaki boye vie ya bana ezobeba bana basi bazokoka kosokola te bana bakota elingi na omanike bana bakomasola bamapeka bayeba osokola nzoto na se te oyo biso tosala yango wana bana na biso bazokolandisa lobi ya bana na biso yango kisongisongi oyo bamama toza nango yango wana lobi bana banda kosala bakoma otanga bakomba bato ezokende génération tolona nini na vie ya bana tolona nini yango tofungoli baporte bato bakokufa pour rien moto alali kaka akufi mais pourtant biso bamama nga mama komi na 80 ans mama komi na 80 ans maxine kokota na distraction te oyebi ke baolongola bino na ba 30 ans ne oza wana baza na posa lokola so opusi 30 ans o bana posa babenda okende mwana ono akobokola yaya nana kobokola mosusu oyo oyoki bongo omonike ekomi okende neti mo mabe oleki kaka komikiti eza bien bolimisanga soki aloba ye mabe bolimisanga bandeko na ngai esili nango yo omati likolo biso oyo tozali po toyoka parole tochanger tona bele nga akenda so l'église te lokute koma telema ebele tona posa nao toyoka nalandaka mwasi moko boye aza na Italie mama wana apesalika batémoignage avi na ye ndenge ezali tout ça boye natengaki prière moko ya likamo na avi nango tosole dimanche mardi nazwi mwa suite moko boye nde tolinga tokovanda wana bavie ya bato tokovanda boye bosala soni eza famille ya nini olobaki mabe te jour wana me ndenge ekomi boye yo so ovandi ndimaka baakize yo jésus asala ye nini jésus abanosala mabe banda toza baexemple aza exemple na biso asalaki eloko te me ntango bato banda okritike bato banda koloba na jésus banda kosala soki jésus biso to aza modele na biso ndima ya ndima maxi bato ebele baza témoignage bayebiki yo oza mokolo te en plus ata batieki mokolo eza bien te biso tokola bilongi na biso ezalaka lokola babebe po eza grâce nzambe okita ngolu bamafuta ekita likolo na biso eloko yango bokowela pena bokomi na baninga mibale baza na kati ya morgue kosoni distraction ekokota omona ti bokekunda be tokomi na 5 ça fait mal nzamba bomba nzamba oka biso mawa ça fait mal abomba pena longwa na kati wana bana posa babenda yo ozwa ata 50 yango te ndimango ndenge ondimaki yango ata baleki wana 80 okoma nde bongo opusa nokoma landa nzela na yo matio bato bayebaki ozochange na yo ndenge okoma komimonisa na yo te continue kaka na nzela nzambe osungo tokoyede yo mpe na bapriere na biso moko nzambe amema yo tosengani bamama boye tozala ebele bosangani tolobelaka nzambe
tolobelaka te kaka bavie ya bato tolobelaka te makambo ezanga ntina bandako ezokobeba basa mabala bazobebisa bandako bana bazobeba bato baza kaka na distraction makambo bana bazosala kata chambre imagine na poto omona bana bavai na kata chambre leki na kutu bazosangana mama na bango akotika kuna na nino na live moye te ye kuna azwi abombi ameli yango akoyebisa nani bana bazosangana kati kuna leki na kulutu mpo ya mikotisi kaka na kati ya live ozomona donc ya kolobeza ebele maxi mobali na wana posa na conseil na koopesa yango wana na le minute osona telefone bima mpenza lelo silisa yango changer autre chose karo ndeko na soki eza azomona vraiment boye so babiki bato bakufa bamonaka esali mpasi na motema ke na bosonaka bongo na bakundi ete bana baza wana se ça fait mal soki biso toyoka mpasi boye booleya na motema me bino bato boza bandeko ne boswana bongo oyo baza kuna bao baza kuna yo moko yebata distraction ande baza ebele maxi s'il te plaît étoile wana nzambe apesa yango kobenga nzambe abengaka motu nyonso te atika biso na libre arbitre tosala bashwa na biso so olingi osaleli nga boye osaleli nga so olingi okoti live oyo baolobela buzoba ezopesa nango eloko te okoti so ezopesa nango conseil te okoti so olingi oye place oyo bato baolobela atako mwa nzambe ozwi part na yo kobongisa vi na yo obongisi bato bandima osalela solo bato bandima osalela te solo etali bango me biso tosala biso nyonso na yo tozalaki bato ya libandaki tobanda kozanga babwati tobanda kozanga nino yo mona asu na bimaka bongo omonaka na konu na bima su te akoma kilo so moningaka na bibila ke peut-être naoki mposa restaurant mo peme na nga na kelia ata nino na moto kolamba yo yebi nakama babwati na longtemps y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, Maxi. S'il te plaît, tika nango, baloba la bango, balema la bango. Prochainement, si on monnaie le quoi ne susu, zonga ka fuka maloba nzambo bengi. Il n'y aura plus de prochainement, ma chérie. Olobi nzambo bengi ngai. Obenga po nango. Oza mutu mo ya oyibo motiver tant makambo ekoya ka motivaka. Bosala bato balamuki. Donc oza la grâce wana. Ofuka mo binza mesunganga wala baba ndeko nanga. O comprendre ka keza j'ai à dire azoninga bendo tango kota la distraction alia biso ya to mona 50 ans na yo kokite o maxi azato au nom de Jésus Christ de Nazareth osimba te oyo baya no bakoma kite yo kokoma ngo baparents bakoma te okokoma parce que ozala bilaka ozala makamu oyo nzamba tie kati no po benda basi oyo ebele bakoti na buzoba na kati ya TikTok oyo baya bazo na sama kola nzambe pona mabota pona bana na bango tobima kata distraction ezanga ntina wana bato bakufa tolobaka mawe moto aladi akufaki to comprendre te mais oyo lopelobi bongo otika bana parce que towana kata distraction tolamuka depuis ntongo mona moto abonde nete mbamo ekomsanga na bi mais naokoma na niveau ndeni olomoki kana ntongo mbamo osimi telefone obandi otala balive okuta bato mosu bakota 4 heures distraction Maman aussi mes téléphones. Bando bandaki ebele bazana na distraction ya makati na balingo sambela teka ba distraction ba live akena ko sokola nini tout le temps mudaba na live de 7h à 16h à 20h okindo kité vraiment ça moko tout ko ba live ba boye neti maxi opisi boye bosi bolomaki bosai tout ça to comme partager expérience maman ton expérience, ma témoignage pour encourager. Oui, maman. Ma filo, pardon, maman. Na lo bata vraiment. Na ki vraiment na vrai compte nanga na kotika na compte pour na ngama on bata ba live te. Na bi premièrement nous courage na maman Maxi. Omoni vie o toza awa to beso batokutana na ba réseaux sociaux te bi mitema batute. Ebele ba réseaux sociaux ba bandoki. Ebele baza bandoki. Yango moni ezana ba live mususu ko vandi yo moko zolandela live ana très bien. Ceux qui pensent ça mutu penza o sambela ko comprendre que non. O eza envoûtement, eza distraction. Ngai conseil na opesa ka pa maman continuer kaka na musala oyo zo salela. Ba oyo ba konzima yo bandimi. Ba oyo ba konzima te bango na nzambe na bango. Donc biso mabena biso ba congolais ba africains ezani ke tolinga ko mesana mingi na bato o tozalaka na bango na ba vie na biso ana ya kala. Soki mutu abongoli motema na ye ekomaka problème. O zosala ba vantir eza pona pasi eza pona boy non. Eloko na eloko eza na tana o peza na ngonga nango. Eza na mutu nda bota mana nzamba yebi ke non na robenga ye na âge ya 50 ans na robenga na âge ya 18 ans ça dépend.
ya nzambe dépendre na nzambe yango nazoloba mama kokota na distraction ya bato oyo te beta bango karasi to c'est tout mama merci mama yango kana ngena loba weekend to tokobetela biso mafelo mosusu soki tokosambela biso nzambe tout doucement ti tozwa rythme ya ndeti mama filo alobi ke kopesaka batémoignage oyebi nga nazongisi libala moko kala mingi te awa takulinga question bolingana ndenge na mobali nango nabeti na sisi na bali fela tini bongo bobino bouta wapi bobanda ndenge nayebisa yo bazalaki en froid mais falomona baréférence oyo ebima nebiso tumbali nanga boyebi émission tokozosala yango eko émission po bato soki ozala bimemi baoyo bandenge yakose retrouve te na kati ya couple oyo apuli tema bakanda na mabe eleki mingi oyo azwa babosani natuni eka bouta folomona nde bobona opesa détail nde moso opesa détail n'est-ce pas, mais vous avez des souvenirs. Bébé, chéri, bon, ça n'y compte. Oh, gloire à Dieu. Ouais. Ba souvenir on est la musi ba ngombo ba tel passe ba uta, nenge ba linganaka, nenge ba nyoka baka, nenge bo ngombo ba naka compliqué. Oyebi ke mutaba 8 na ndako ko, mutali hotel masati. To komo kaka li solo ma solo ba beti ayo abeti. Donc ba souvenir, ba des bonnes choses, ba bonne humeur. C'est ce que les gens ils ont besoin. En tout cas, na bande ko sala mo kata no fa la mobile na ngai. En tout cas, ba nzambe bobeta mabakute to chana se. To chana se, to sele sko mo komelo ni babetio awa, pesa litama awa. Ngai na yebi bato lobake na leli, bato lobake na poli, bato lobake na kimi, bato lobake abangi na ndimi. Bravo. Poli na poli na kombo na Yesu. Nga pe na kombo na Yesu na ndimi na poli na tiki na koyate lisusu ata na fungo live nga lobi si pour bozongela nga ba question wana soute to beta ya mote to passer à autre chose. La vie continue to comme na mpepe ma bezo tamola sa mokili soki bato bozala miso komona to ya oswana kate to ya ofinga to ya relaxa na ka bolingo poto yebite nana kolamuka nana kolamuka vraiment mokili comme monili makasi maka bososole nde tokena mokabongo. En tout cas nga na blessa ebino na sengi bino lusu pardon ba ope na beti sili ba kuna mosika etange ba na nzambe na yo senga bino lusu pardon. Donc en tout cas bolimbi sanga fuma na ninga compte na ngifunga ba nde boko matabo c'est bon comme ça to no sama ka so maka mususu ponga mo so la vanda ba koma ba lo ba bezo kwa mbrienga bomoni boy to so yango to tika na biso to kote so maka mususu na ote na obata maluko zanga lobi na ona batsa ba fu pesa ba bate na komelo la PV ya na na komelo la PV ma filo lobi na privo ya kato mataka to so la kato encourage ka bato motiva bato bonde la nzambe to na posa vraiment na kwa so moninga ya na tala o mo ba bofinga ngana sonye bato ba yebi nga so na lati a non so ma mbala ma filo yebi nga so na lati na telemi awa mukashi naza ko vante te mwasi na kosi ma filo non que c'était vraiment mi mwasi ya mwasi ne wapa na beta atolo bana na couleur alinzaka likolo tina ilungi na mboko na vandi nayebi ke so baotaka basi bango na TikTok onaza na kati mais tina ona ndima kotia na se nalanda Yesu mpo nayebi tina mokili komi mabe makasi mabe ya biso te basa kitoko baokufa mikolo nyonso tomona na batiktok bajeune fi bana mike liwa oyo eyaka nango epondaka nango te liwa oyo eyaka epondaka te tunaka te ya vi ya moto atalaka te katiki bana atalaka te atiki fami atiki mobali na rando te baoyo ya mitoboni nga pene lelo pene esengalembike baartiste tu liwa ya karo esalaki mutu nyonso artiste nyonso asi interpele na mutu na ye nakolala mpe na lamuki te natiki nini na nsima na ngai héritier ye wana kufi filme yanga na suka na tuna na héritier obita moni na Facebook na nto malina na lela na nzela na arrêt de bis na za tiko bis
pona matana na le langa héritier sango li maladie et le remonte film asuka na tourner vana ya poto na tourner na héritier ay ça peut bon voyage tiki biso ya bien na kei na kena ngaye yo ke poto za timte ba comédie ngamila ndimi ala ke lukana vie ça vie on yo concert théâtre so héritier wana kufi te tout ça va vendre moto futo va total na ma place to kende tout ça va vendre kobanga nzambe ze bandela mayela pardon pour la dernière fois faut na kata mbanda nga osanga signe que la umeli. D'accord, ok, lobby. On a raison. Na combien la PV donc na combien PV na tu peux nous na PV. Peut-être na kitchen na kitchen. Merci, to kuta lobby kama ba bien esengwa. So ça histoire moko beta modifier bi ya ko édifier biso ye. Bisous. Bisous. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.